makambo ya nzambe bato bazozwa susu tant koyoka maloba na nzambe te. Les gens ne prennent pas aussi bazozwa tant même conscience na bango lisusu ezali vraiment pureté. Ndeko mosake akikutana frère wana kama solo lokuta on est sur na bien 3 jours foyer banani oyo kozala na bango. Bino mwe makambe salema ndeko mwasi wana balingani na mwana mobali wana ntango balingani bandi kovivre. Alors na principe ya mwana mobali wana aza moto misala mabe aza mwana mobali oyo soki okutani na ye vi na yo mwana mwasi fe beba. Et ça fait message au Nzamba Tiningana Boibisa Banam ces derniers temps. Il y a des hommes comme Kolata Bamayaka na Loketo. Attention avec ces gens-là. Il faut faire beaucoup d'attention. Et ça n'a pas de Nzambe. Comme il y a pas de Nzambe, bah envoyer à Satan. Bah c'est Hannibal. Bah comme il y a Mayaka na Loketo. Mayaka wana zo servir bango ya kokonso na liena mwana mwasi nyonso osala na ye osoko sa couple na ye. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Or na principe ya mwana mobali wana soki bolingani na ye et que bo sa couple na ye et l'homme liboso il faut y ay ba bon ko neutraliser biloko nyonso ya mabekati. Donc semence na ye soki côté ke pa na yo mwana mwasi nyonso libumune bibi. Alors ça fait que donc ça coupe na mwana mwasi wana ayo kopesa mwana mwasi na mbongo. Mwana mwasi na zonye pa muninga pe ya katela ngandambo azipa kateli. Mais yoke ele komeli mwana mwasi. Mwana mwasi banda ko bima makila boleka même na mwasi Bible. Akomi ko bima makila koleka même mwasi ya Bible. Soka fandi bisika fandi so makile so bimoko okopi ko fanda pas même 2 minutes même 1 minute tu ne sauras pas akena bopito aluki ba pasteur comme d'autres serviteurs de Dieu bango pona bango so ba yepa mutuka au nom de Jésus. Non, il faut prier avec des principes, après avec des procédures. Non, il faut y avoir d'abord, il faut monter. Même le docteur sur le panneau, la première des choses, il faut consulter. Bato belé ba osambela ba kutana ba sala nzambe mais ba sala nzambe ba consulter ba moté ba oluka solution ça m'a bêté mais les problèmes ezali consultation au solo na mo sala nzambe nini bo solo li na yenini ayebi siyoni bien aimé moi mwasi oyo vi na yebe ba kota opita fana na mama me pendant 9 mois makile bi makaye kaka tellement hôpital ba lembié baye ko zone sabango na ndako nzoko hôpital pe zone saramba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia
na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe alola pambola bino na pisibino banso mbote place bozali nzambe nanga a pambola bino et zali libaku malam. C'est une occasion pour nous et qui a beaucoup de choses pour partager maloba na nzambe. Bibezoloba tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Raison pour laquelle nous sommes réunis en ce lieu juste pour dire merci et puis partager la parole de Dieu ensemble. Place aux amis bien-aimés, c'est que Nzambe ya Blaise Nkosi ya pambola yo na pisi bana nyonso ya Nzambe mbote place bozali biso to yaka boye to yaka juste pour partager la parole de Dieu. Donc ça pendant le kumu ya tata Nzambe. La Bible nous dit dans toutes les circonstances, il faut seulement rendre grâce et pas une Nzambe. C'est très important, muto kumisa Nzambe na ba circonstances nyonso oyo koki kokomela ye. Nyonso kokomela yo zala toujours na mesure pour le bete. Merci Seigneur. Nazana maloba moko Nzamba pesa ki ngai na partager wana bana Nzambe oyo ezali tellement important otokolanda awawa. Est-ce que cependant Tanyo Sotoko passé na bino tellement très important dans ma vie na biso, tellement important vraiment nous sommes obligés ya koyoka mate ya oyo bien-aimé tout ce ka la futilité tout ce ka kolanda ba impressionniste mais le contraire totanga maloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe ndeza vie na biso c'est très important na moment oyoyo tu fandi awa pour que tu partages maloba na Nzambe et je voulais quand même on puisse prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment na bénir peuple oyo nyonso bazui libaku malamu kolanda yo kanisa bango oyo bakoyoka ezwa bisika na mitema na bango pe embotambuma na repousser puissance union sur insensibilité, na repousser puissance union sur y a incompréhension et ça la nul sans effet na ba vie na bango na kombo na yo Yesu Christ ndeto bondeli te lobi. Amen. Merci, gloire au Seigneur. Dans un message moko j'ai prié, oui que ça fait un bail. Mais Dieu quand même nous a fait grâce qu'aujourd'hui, tous à l'anabino et longo. Alors nous avons installé bisongolo, tokoki jamais kotikaye ya côté ya kasango malam. Si nous partageons la parole de Dieu, c'est parce que c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a fait grâce à kozala otozali lelo. Yo na zwi bisa yo mutozola nanga na moment oyo zalaka reconnaissant et pas une Nzambe car la Bible nous dit si tu es fidèle dans les petites choses, l'Éternel le Dieu te confiera de grandes choses. C'est ça. Faut zalaka fidèle tant Nzambe zo quoi accorder souffle de vie. Et belé ba kufi bien-aimé. Et belé bazana bopito biso to sa spécialité. Mais ce n'est pas parce qu'on a gêné, ce n'est pas parce qu'on a donné les offrandes, ce n'est pas parce qu'on a fait ceci, cela, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes épargnés. Peut-être Dieu va nous faire pour la vie. Et on a le bec qui n'a partagé, et salis-moi tant. Nzamba tsaki na motema na ngana partager na peuple Nzambe. Ezali tellement important na ba vie ya bana Nzambe, ezali tellement important même na ba ministère na biso basali Nzambe. Et na ba tumusu bazo sambela, mais ils ont un problème. Laquelle? Le problème de la condamnation. Aujourd'hui, je vais parler sur la condamnation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui bazo sambela, mais laisse-moi vous dire, ils ont aussi une semence et condamnation. Et zana bana Nzambe pe ebele bazo sambela pe bazo gêné pe
offrande, dîme, action de grâce, don, pour soutenir orphelin, veuve, bazo sala yango. Mais le fait que bazo yé bandete, que bazana condamnation katina bango, yango zomona bazo subir makambebele. Au moins la mutumuswa sambe la kamakasi, bazo vivre sous condamnation. Or na katia condamnation, ezali na ba principe mutu ezo sengela, soka respecter yango te et que ayeba na kozala na katia condamnation. Mosusu kokoza la peine na ba principe te. Mais il y a d'autres choses à la qualité et zali eloko botami na kati ya famille. Tu zali impact to papa sala to maman sala et bananaye bazo subir condamnation wana. Mais hors ce kotanga na Bible na biso na mukanda Romains chapitre 8. Oyoka Bible so wabi il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Balobi maintenant. Donc c'est maintenant accepté dans nous Jésus-Christ, tu seras toujours dans la condamnation. D'autres personnes vont croire peut-être qu'au Sambela, tu ne peux pas vivre dans la condamnation. Non. Au Sambela. Mais condamnation est un rapport au Sambela. Ah bah lobby, il y a donc maintenant aucune condamnation pour seulement ceux qui sont en Jésus. Donc, pour la bandima Yesu, bango basa na condamnation te. Mais faut faire aussi beaucoup d'attention. Okoki kondima Yesu na yo, osambela kanzambe na yo. Otiaka mabolo ngona sondimela Yesu lo mokonzi pe mobiksi. Mais via ba principe oyo zo respecter ya maloba na nzambe te. Ne okoki kokota lisusu na kati ya condamnation. Yango na Bible zo si le fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que toi tu as affranchi? Est-ce que le fils de l'homme t'a affranchi déjà? C'est ça. Oyo batu belé bazo vivre. Au mona batu belé basala nzambe belé, aza mosali nzambe pona babenga kaye. Mais aza appelé te, aza élité. Yé moko mikoti ici. Je m'étonne même pas que aujourd'hui même na ba média na biso to comment au mona basali na nzambe mususu bakoma kokota na kati ya média non seulement pour prêcher mais pour nous dire de n'importe quoi. Babylone koza ko édifier peuple nzambe te. Makambo peuple nzambe bazo parte. Or nous des hommes de Dieu quand nous sommes passés na kati ya média oyo ezali objectif na biso pour passer message aux nzamba pesio oyo tozo bengizali bonne nouvelle. Aujourd'hui moi je vous amène bonne nouvelle na thème nango ezali sur la condamnation. Yozo yokanga place aux ali peut-être aux en Europe, aux en Asie, excuse aux en Amérique, aux en Afrique. Olobi mais mon sakola linga lobani sur la condamnation. Oui. C'est-à-dire condamnation c'est leur définition nango na monde na biso awa au monde ezali d'abord quelqu'un qui n'a pas obéi à la loi. Il y a pays moko quelconque pays. Au monde a sokotanga même na mbongo na biso na franc congolais na biso lobby le contrefacteur est puni de servitude pénale. C'est-à-dire tango saleli mbongo mabe. Excuse. C'est-à-dire aux alliés sincères à cause de la puni. Soit ce que dans d'autres sens, balobé lango punition, mais dans d'autres sens, balobé lango condamnation. Donc, tu seras aussi condamné soit qu'on s'allait limbo. C'est-à-dire soit qu'on respecte mon bec ou le mot comme boité, tu seras condamné. Maintenant, et là on est sans rapport mon top quand on a quatre la condamnation. Nous on peut savoir quelques principes y a Mickey. Parce que Matthieu est tellement moulay. Tant que tu as respecté le principe na yete na Nzambe, ton alliance na yete na Nzambe, Nzamba va tenir sous compte na yete. Donc nous ce qu'on melaye, c'est lui-même qui est en train de subir ou à commettre comme faute. Je crois que peut-être parce que vous avez besoin de comprendre. Je vais vous exemple moko. Et ça na moi si moko na yebie une sœur, je le connais tellement bien. La sœur abandonne au Sambela pays. Il priait peut-être Ndeyo pour Sambela Kawana. Mais qu'est-ce que la sœur a fait? La sœur un jour a fait tellement de moments pendant qu'on l'exécute, puis moi il y a des difficultés.
Et puis l'entourage. On a le paix sur l'entourage à moi Nzambe. Moi Nzambe rosa na entourage ya batunyo sauté. Il faut y baba nani ba koju ko zala entourage na yo. Alors, ndeko moi si oyoyo ba yo pese conseil par moninga ne moko. Ayi bisa lobi. Ah, yo fandi boy ndenge ni. Na bombi kombo na ye pour na témoignage na ye. Abi, o fandi boy ndenge ni. Ofandi bopo na nini tala kutu mwana mobali wana zalaka na bambongo na ye mazalaka na mwasi na ye yo lukaka kakota kaka wana linga ye mi lingise pai na ye soko mi lingise pai na ye mwa bambongo wana pesa yo bano somba mafuta obongisi nzoto na yo sako yebete mwana mobali yo azwaka mbongo na moyeni ndeko mwasi elle était séduite mais information wana ah bien bon le quoi ça va bon on a problème exactement oui mais les diables sont lingi à détruire yo la première des choses à commission crédit na makamba nzambe yango so mona bana nzambe belé même en Europe même ici en Afrique bazo comme un crédit pourquoi les diables ça comme si on motema makasi na makamba nzambe les gens ne prennent pas aussi même conscience na bango lisusu ezali vraiment pureté ndeko moi ça ke akikutana frère wana kama solo lokuta on est sur un entourage le foyer banani oyo kozala na bango bino même makambe salema ndeko moi so wana balingani na mwana mobali wana tango balingani bandi ko vivre na principe ya mwana mobali wana aza muto misala mabe aza mwana mobali oyo soki okutani na ye vi na yo mwana mwasi fe beba et ça peut message o nzamba tiningana ko yebisa bana ces derniers temps il y a des hommes oyo bakomi kolata ba mayaka na loketo attention avec ces gens là il faut faire beaucoup d'attention et ça na bana na nzambe bakomi ya bana na nzambe teme ba envoyer à satana baza nibali bakomi na mayaka na loketu mayaka wana zo servir bango ya kokotso na liena mwana mwasi nyonso kozala na ye soko sa couple na ye alors il faut faire beaucoup d'attention or na principe ya mwana mobali wana soki bolingani na ye eke bo sa couple na ye eloko liboso il faut ye ay ba d'abord ko neutraliser biloko nyonso ya mabekati donc semence na ye soki kote ke pa na yo mwana mwasi nyonso libumune bibi alors ça fait que tant que ça coupe na mwana mwasi wana ayo opesa mwana mwasi na mbongo mwana mwasi na zonge pa muninga pe ya katela ngandambo azipa kateli mais yokele ko komeli mwana mwasi banda ko bima makila ko leka même na mwasi bible akomi ko bima makila ko leka même mwasi ya bible soka fandi bisika fandi so makile so bimoko okoki ko fanda pas même 2 minutes même 1 minute tu ne sauras pas akena bopito aluki ba pasteur comme d'autres serviteurs de Dieu bango pona bango so ba yepa mutuka au nom de Jésus non il faut prier avec des principes après avec des procédures nom de Jésus non il faut y avoir d'abord il faut mutu même le docteur sur que pas non la première des choses il a ça là ça faut consulter yo bato belé ba osambela ba kutana ba sala nzambe mais ba sala nzambe ba consulter bango te ba oluka solution ça mabete mais les problèmes ezali consultation au solo na mosala nzambe nini bo solo lina yenini ayebisi yo nini bien aimé moi mwasi oyo vina yebe bakota hôpital fana na mama me pendant 9 mois makile bi makaye kaka tellement hôpital ba lembié baye ko zongisa bango na ndako nzoko hôpital pe zongisa ka mutu elembi mutu ba pesi kisi ba pesi tonga ba sali traitement nyonso ba bi jamais azonga peut-être yo poso landanga ya ozui tonga ozui kisi ya komela ozui traitement ya lolenge nyonso bi peut-être à l'étranger ba sali so na bokoko ça ne tient toujours pas laisse-moi te dire il y a un homme de Dieu nzamba tche pembe na yo
C'est le prophète Blaise Nkos, la bouche autorisée. C'est possible dans ta vie. Moi, je suis au bilan, on est sur la carte Bébaï. Moi, je suis au le sous-souté. Je suis au banda voyage. C'est ça, moi, c'est vie et bébé. Et bébé pour Nanine. C'est-à-dire, elle-même, elle était séduite. C'est ça qui a mais après. Et moi, je suis pour un problème. Pour la problème. Qui peut accepter ce genre de femmes comme ça? Je suis sincère. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a déjà à me condamner vie à cause il y a pas bien matériel. Tu es belé parce que tu vas finir par un bébé bongo. Babimana basi à ma bé. Vie beba. Vie comme condamné kaka mukola bimaki na mwana mwasi wana. Kaka les jours où ça qui impact sexuel na mwana mobali to na mwana mwasi wana vine koma ikonda no mwana mwasi tika la robala suste mwana mbala bala ape suste mwana mwasi koma ka via kolela mobala koma ka via passe misère bane belé ya mibali surtout mibali ba vina bango bébé à cause ya courir ya rapport sexuel basalaka na mwana mwasi moko boy mutonio son avis so ka na condamnation na ye. Toi, ça n'a malédiction. Ce qui est sa couple, vie na bébé. Vie n'est pas comme condamné dans mon aïe. Dans ta vie, ce qui s'engagé dans moi aussi à ma bé. Dans ta vie, ce qui s'engagé dans mon bali à ma bé. Vie na bébé ndeti ya wane beba. N'ta ko sa ote. Et bah tu es belé, bah se retrouver dans ma cambo oyo. Banda bala amona mulili kota na kata vinae. Mutu musa so bala te parce que il est condamné comment? Azala ki condamné le fait que noko zo moi ake noko luka mwana na ndako nganga. Ake ko luka mwana pa nganga. Nganga oblige le il faut to s'accoupler na yo. Bake baboti mwana bota presimo mwana kufi. Nganga pa sa nini? Akufi. Mais non bota skona nani. C'est ça ma vie à Batouning baby. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées. Or la Bible nous dit ceci. Maintenant là, il n'y a aucune condamnation. Il y a une chose là, soko yamba Yesu Christ, nous avons condamné à Zate. La condamnation mususu et vous tapez dans ma famille na biso to botamana yango. Il faut faire beaucoup d'attention. Et il faut faire beaucoup d'attention. C'est-à-dire, tant que Kotozoluka Obala, moi, si to mobile, il faut la famille wana. Ce que mon famille wana, ils ont une anomalie. Quand le bâtiment a changé, on a changé les Alaganzambe. Il n'y a eu moko kokate. Il faut nous convaincre. Si on convaincre que s'engager de peur que la condamnation wana bango bazana ngo famille wana. Tant que yo pokoti, pokoti na même condamnation. Viens me condamné. Moi, je suis à âge à 45 ans. Mais si Otali a changé plus de 9 000 balles, plus de 22 000 balles. C'est les produits à chaque jour. Excuse. C'est les produits. Il y a vu des alarans après d'autres cas. Si il y a après d'autres, après une année, 2 ans, Wingi Panzani. Wingi Panzani. Donc, c'est-à-dire, pour nous, condamnation des alliés, mobile les attaques mobile à royauté, mobile à roya. Mais pour nous, mobile à ça l'alliance naïe, pour qu'un abalaye est athée. Et si maté pourquoi? C'est parce qu'elle est condamnée à quoi jamais kobala. Yo mona mbala ya sali près d'autre le bien libala nanga yango yo nzamba pesinga libala non. C'est le moment où le nzambe. Tu peux nous appeler, on peut vous orienter aussi, bien aimé dans le Seigneur.
C'est possible. Nzambe ayeba na okangola yo. Olongwa na kati ya condamnation wana. Olongwa na kati ya condamnation ya libota na yo. Parce que na kati ya libota na yo, condamnation peut-être kokozala yo koyeba kate. Yo lo banga za mwana nzambe. Mosa mwana nzambe tellement za na konzima ya malonga te. Osambela kape ya malonga te. Okotaka na mozindo ya kibonzambe te. Ozaka likolo likona munoko kaka. Ngana za mwana nzambe. Muto osimba ngaza te. Oya simbi nga simbili so nzambe. Tika bato ebele bakomisi maloba na nzambe lokola ba livre, ba récitation. Les corbeaux et les renards. Non, tu ne peux pas y rekomisa liloba na nzambe récitation. Or liloba na nzambe faut tobika yango. Il faut tobika yango. Et ce genre de personnes, à toi teyebo, à zone du magarate. Nana sa condamné te, mouta condamné. Mais mouta condamné à cette mais vie na yo mo résolution déjà que tu es condamné. Ah vous moussa comme maman na kenaza la célibataire, kenaza la mari. Toi tu ne peux pas rester célibataire. Pour quelle raison? Oh non, pasteur, déception les trop. Toi, tu crois que toi, tu es la première ou la dernière Yarosala dessus, toi, tu as déception dans Bolim. Non! Chaque chose a son temps. S'il y a 20 ans, vous avez une déception, mais Bible le dit, maintenant même, il n'y a aucune déception pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Papa na fandi na lembi vome na fanda kutunga moko kenake ndokuluka bangambo akobala ba mabale komi kolukela ngaba problème bitumba ya to balite bitumbe koya. Mais moi mon problème est que tant que solo bate vome na zaknatika la selle pour quel objectif? Pour quel but? C'est Dieu qui t'a parlé de ça. C'est Dieu qui t'a dit ça que toi tu vas rester seul. Depuis mona bambazo yenga yenga mutu muso sana mbongo nanda kuna sana mbongo mbongo wana sana loko sala ngo dezo ka mbonga baba ya babum ya bakina biyenga kaka kena ba boîte ça te tient condamné tu ça ozo ko arriver te ya kobima na kati ya libulu wana ya condamnation alors na kati ya libulu wana Yaya, exemple lili. Oye ba te ko sala ambiance. Oye ba pe te ko sala ka dépense. Yango mo nezana basi musoso azali très impoli liboso a mobile. Abanga mobile te ya mo ndire eza normal. Na lobeli mobile wana mobile ba banga ka été. Il faut lobela mobile. Non! Et ça manque de respect, c'est le diable. Tu es envoûté ma soeur. Tu es envoûté. Le diable a zoko utilisé na qui impolitesse. Et ça, na mobile moko ta ko supporter comportement moi sur ça na qui impolitesse. Azate. Azate. Une femme qui ne respecte pas son mari a son mérité l'ibalaté. C'est clair, ce n'est pas un problème de prier. Parce que la Bible dit femme soyez soumise. Une femme qui ne soumet pas son mari, il est condamné à rebalater. Moi, je suis très impoli. Mais qui est impolitesse, c'est diabolique. Il est condamné place où on a le col à impoli. En soi, on a des mobile moto à approcher. Azate. Papa na simba ka mbongo. Mais mbongo on a compris raté et si la ranga kaka boye. Na sala nini? Yaya, oza condamné. Mbongo bazo pesa yo. Mbongo bazo pesa yo. Non ça na ngoni. Qu'est-ce que tu fais avec? Ozo qu'on n'a pas même qu'on s'en sortir dans ma business. On ko sala tali kambo mon côté. Ozo mona opesi mutu mbongo mutu azumbongo wana balukeli yo. Opesi mutu marchandise mutu azu marchandise wana balukeli yo. Yaya lukelo ngina nzambe bibe lobi boy. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Non, il y a un nzambe moko. Nzamba za prêt. Luke longia nzambe. Olo wana kata condamnation ya échec wana. Et sa volonté nzambe te. Benga biso na ba numéro na biso zawana plus 243 97 30 34 307 plus 243 30 34 307. Au bengi biso on va vous orienter. Tokola kisayo nini okoki kosala parce que avec ça na média toi na temps ko za limité
Ah, tozana tant que ça limité parce que tozana média. Laisse-moi vous dire, quand il va nous appeler, on va vous orienter. Ya voyez bisayo, na ba makambo zo komela yo. T'as la procédure au Coco ça les aboye. Si le fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi je crois. Quand au Robin Gabisso, tu seras libre. Moi je crois. Nana condamné yo. Nous t'a condamné pour s'aliéner. Est-ce que vous êtes une famille? Est-ce que vous avez un motoluki ango ou bezalika kabat? C'est-à-dire que il y a un mususu yo moko luki ango. Et ça n'a pas besoin mususu famille non ne motoluki liyo. Ngana yebaka tozalaka na grand frère na biso moko. Grand frère na biso na obike grand frère en famille. Grand frère na biso na kufa pourquoi? C'est parce que ba pesa kaye mwasi ya kopesa. Je te prenais le mwasi. Ah, na mukolo boy. Ndoka mwasi ba pone la ye, mwasi andoki. Yango yo fokeba. Muta pone le mwasi te. Luka mwasi sana ba guno pe na ba shwana yo. So na ya mwindo, luka ya mwindo. So luka ya pembe, luka ya pembe. So luka ya ndenge ni yo moko sala shwana yo. Ko luka te yango moni abra mani adaka te na nzambe lingala kasi mwasi opesa ngai. Kasi mwasi opesa ngai. Ah la 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 la. Na limite yo lela. Je ne veux pas que yo sala toujours condamné. Pourquoi tu vis toujours dans la condamnation? Mi bali bazo ya bazo longwa, bazo kendaka. Moi c'est oyo te o changer passion, changer mi bali. Tu ne comprends pas. Ba faire aux autres ça les autres tenir te. Toi tu ne comprends rien. Benga biso. To bon de la ponaya. Benga biso to bon de la pona bobi que chaque lundi to zala na montagne. Et que benga biso pesi biso sujet na yo to matana montagne et puis to kozota yako bonde la pona. Merci na komina suka ya message na ngai nzambe alola apambola bino so na pambola studio na biso vraiment na pamboli au mona ngai au mona nga faiblesse ya yango ya ezalaka na pamboli papa Charlie Image Pro nzamba pambola bino et puis na pamboli frère Brice place aux alliés frère Brice Yao yango na mon frère, je t'aime beaucoup. Na pamboli groupe intercession nyonso mobimba oto bengaka intercession de l'espoir. Donc banane so nzambe so zana bezo kota na kati intercession na biso bengi biso to kopiye bisaoni no kosala ozali ka mosate to zora to ajouter na ko intercession na biso to bondela chaque mardi puis chaque vendredi na pesi papa Freddy Dikambote depuis Paris na pesi papa Armand Mbote papa Armand depuis Gambie, hein, papa Armand. Na pesi Mbote, na pesi papa Jacques, hein, mon saint Nzambe, papa Jacques et Mbote depuis Suède, je crois bien. Na pesi papa Arizola, hein, collaborateur dans le direct. Merci papa Arizola, l'homme de Dieu. Nzamba Pambola yo, na pesi Maman Judith Mbote, na pesi bana nyonso ya intercession et prière de l'espoir Mbote, na pesi maman maman Edwige, maman Edwige bino nyonso Mbote na bino, na pesi na bosanité, na pesi maman Mbote, maman la commune Kimingaya. Comme mais na bosanité bino nyonso na pesi bino Mbote, na pesi maman Patricia Mpala, hein, maman Patri, yawa Mbote ezala na yo na bosanité na kipi sepe Mbote pa ya bandeko na biso nyonso o ba sunga kabiso na musala o d'une manière d'une autre nzamba pambola bino na pesi lisusu Mbote epai ya mama Eve nzamba a pambola yo akanisa bino nyonso na pesi su Mbote epai ya mama Wivine wiva pe Mbote ngwana nzamba pambola bino bosa na te rendez-vous ya mardi na prière tika na sambe la place aux alliés zolo boko na mobile tia na motema ngana sambe la pona yo yo muto landinga na makambo yo benga biso on va prier pour vous et nzamba ozanga teno kango la bino. L'Éternel Dieu na sengi yo merci pour toza papa na pamboli peuple bayo ki maloba oyo olobi maintenant il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nzambe kangola bango na molimo ya mari de nuit femme de nuit kangola bango na molimo ya célibat kangola bango na molimo ya freinage ya votuma
kangola moko na moko nzambe na ngai kei maloba oyo ezwa bisika na mitema na bango makilano epetola moko na moko na kombo na yo Yesu Christ nde tobondeli amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.